baby shower c'est un naturel les normal les blocs et ça même dans Europe ndeti moi ngapen moi nanga na zemi maman na keke baby shower non voyage non que Paris na août fin août dans un Paris c'est-à-dire que non ça baby shower moi parce que moi na fa bota ta jour les bosso rosa appelle la soif faudra bossa la cave ko la repose chez ça kate ah mon linga pe na pe na bloc na appelle ba kolo bali les bébé ngana système te na bali pe ah c'est na so pas on a profité bientôt la papa na keke ma femme ma robote la moi ça na ba photo a bombi so roboti de misi ba photo mais ba te be bazolo bango eza buzz elengi ya poteuse les amwana oui elengi pe ya moi c'est amwana surtout na Europe oza non logote oza femme seule oza pauvre mais soko boti au gagner dans le monde il y a business dans le monde il y a buzz dans le monde il y a réseaux sociaux satan on a mon limu wana avoutement ne lata biso Orosa likambote we likamboye landa kaka Sarah Tolaki la bienvenue na équipe né dans le papa chinois bonne ko comment ko poster hier azolo bila Karine Mokondi melelo akomi munguna ya ba chinois naza tana été na bi maramna été na pensera pe ko calculer été que aya qui comme fan club a kepe le quoi fan club aza normal il y a des fan club ailleurs comme si elle doit pas changer qui na mission mususu rage na barizi baza oyo bakange ki yo moto sali lo mo pe o le ko nu mwana ala na pouza to ko Emilie yo ki yo mtali banda po alobaki likambo to yen koni po ba likambo po eza droit loba ngo nu mwana wana ekosimba te to ko Emilie yo na so na yebi yo moto kangisa barizi lo za relation na mais so za relation na ngate na ko Emilie yo l'homme c'est papa Moïse prophète il y a église Ozana na ye kopesa bino message lelo pona ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esila kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pona ko luka ba délivrance esimbate nazana besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nano salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Ozana na kumisi nzamba papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzamba papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Ekoko Yokati. Bah qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Ekoko Yokati. Moi peut pas ça la opération pesati. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment na ngai sœur
docteur Cathy Munga. Nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombo na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72 32. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés, à tous les téléspectateurs de Super Promo Télévision. Merci à tonton Evipani, merci à Pierrot qui est derrière la caméra. Merci à tous pour confiance. Merci à tout le Mingi, élève du maître Binafilé, Daddy, merci pour tout. Lux Pereira et Aristote qui Tambala. Toujours consommer déjà chansons Elombé. Et c'est Bima qui est déjà dans toutes les plateformes du téléchargement. En tout cas, Toyo Kamwe au sala plaisir makasi Lux Pereira et Aristote qui Tambala le roi dédié basali biso kabia nzambe baluka kaye jingle banti frontière na Lyon Deli basali je vous aime beaucoup. Je suis bien internaute. Je vais rester voir pour vous les Ketchou Kevin Panda les Ketchou Moana. Donc voilà, bali bosso na le canal Super Promo Télévision. Le rôle à YouTube za mama boda makamu to ya zéro actualité. To rato solo mo muki na Ketchou en plus ça bonjour. Bonjour les Ketchou Panda Kevin. Ouais, bonjour fleur Makinissi. Oui. Makinissi, bah fleur filmeur est bien, mais bon c'est le micro et là bon vous aurez un super promo hein. Ah, là au micro tu bois cap na moi on ramasse. Il faut bon c'est parce que micro est un peu professionnel, il faut un micro moi qui toko ça va bien. Merci à tout le Kevin Panda le Ketchou, bolinga kanga. Au sepela la musana, so ça la dans la village Panda qui goma mushi. Est-ce que ça fait ça là car ezaki un peu na repos mais tozongeli pas trop tôt ça musala parce que malem beto bo estomé soit et ça l'a bien aussi que courage na barizi baza oyo bakange mais tebino likambo za nité so si be mission to kende kuna to mais so za mutu ya poto asali bongo to humilier yo entre nous ba problème na biso ya problème mais so ki yo mutu sali lo mo pe o luko nu mwana ala na pouza to humilier yo to so na biso oui to ba fleur boma to ça beto ya bo l'écrit mais so ki Talibana pour alobaki likambo to yen koni pour ba likambo pour eza droit loba ngonu mwana wana ekosimba te to ko humilier yo na so na yebi yo muto kangisi ba résil ba za relation na mais so za relation na te na ko humilier yo oui. Oui, merci beaucoup. On veut nous signaler que Bakangi Barezi Baza notre confrère en tout cas tous ensemble Toroya toujours déjà pour toujours appel en cas à l'instant même
on va nous signaler qu'il est arrêté. Donc voilà. Kevin pendant le Ketchou, bonne santé, bonne affaire. Ouais, santé, ça va. Chaîne, les autres. Ouais, chaîne évolue bien. Congo, le Ziba TV aussi, que le TV, bientôt va faire mes ozonga. Mambo qui est bien par la grâce de Dieu, malgré. Babi tumbezanga na ngote menza bazali na yibete le na puissance morbe na koti na zaki na village pendant 2 heures. J'étais tellement fatigué na va na village na lali pe bomo ka 3 heures inete pour betinga mbata abila mukolo la boyende na sambeli pendant 2 heures de temps 5 heures de temps bingo ele kilinga na suis puissance neni ya ressemble ati héros pour nani on comprend que nzamba bazali il faut ressembler parce que ma bemo ngeko ya to likambo ngeke ya tambe épargne yo au commun lelo au sali mampo yo ko salelo c'est ça tu vois que les Ketchou ba film mais les Ketchou bina ya kodi ça qui bina expliquer ton ba film mais c'est comme si ba film il a là qui non il a les qui temps il a fait réalité à monde to yebi tina milo to kota qui surtout ça qui non maîtrise dans ngote yango comment qui c'est ça merci beaucoup Kevin pendant les Ketchou tout ça qui wana le bien qui Korea Yane Yaki, na beach et la mélodie, la beach ngobila. En tout cas, il y avait présence de tout le monde, internet, tout bazala qui wana artiste et comédien, tout le monde qui est présent, monsieur Lombe puis quelques accords. Maintenant à Koufaki, tout ça qui est émission est belé, tout le monde est bien noté mais na katikati a beno azu ba télé mille Ketchou. Et ça lui comment parce que tout comment qu'on déclaré. Bon, et ça linga bien et ça lit bien les lots moni presse alin les lots surtout biso batabiloba loba. Biso to ganga to innové ma morbe to la muselo au monde internet o ezala kité parce que lo mususu baba to mususu so kala ki na santé azaki so ka akufi et en plein té donc presse les autres télé même les autres télé momoni ke mambe oza la paix d'aller bon parce que on n'a jamais je donné c'est mon attaque cravate à ni avant de poser au ganga mamdi biso to ganga jamais donc je ne sais moi na TV papa pour to ba YouTube to qu'est-ce que TV to mettre ça na biso mais biso ka trop comme YouTube tu vois tant au ganga qui yango salami lelo et ate que ba ignorer tout ba c'est pas bon parce que na ba déjà na ba na ko réagir mbala moko boete to na condamner batu mbala moko te pour na za respect mais ceux qui yo mutu moko to batu moko boete tant que za comédien ozo lingo o faire chier batu ozo ngomu na yo za pro yo ba pete mutu zo meko ngo mekandeti leke chuto ngo ba kandeti ngale kechu yo ba mwana ana ava ko maleke chu azawa ba pete ka ba comédien te oui bah que les Ketchouana a une équipe nationale oui bah les Ketchouana a yama ba musicien oui bah les Ketchouana za rapena ba héritier Watanabe oui bah les Ketchouana za rapena ba bina filé na ye les akate comédien to le moko ceux qui comédien moko lingo faire chier net presse à ligne il ba comédien to boycotter yo savez que to boycotter yo ceux to yebi kaka yo po biso to za sensé tinga na sensé ko humilier mutu na sensé ko baby c'est une réputation na sensé ko sala mutu ba réputation va baby na ko kaka ya na sona lokuta na baby sinanga yo teke ba boy pe ko talo na YouTube makati ngaka bo manga ngasa na lobika likamo ko na solo ça dit que na faire chioka parce que yo ngo faire chier biso presse en ligne il faut tous personnes avoir respect biso ya kana kisongi biso ane bandeli to la ki mais tant lobby non ceux qui presse en ligne za ki te peut-être matanga mais depuis ngeli kande inaperçu oui c'est ça nana tonda ki na matanga mama shako biso babako babaka ba koni forte ba benga biso batatina te to ya tongo to zaka plus de 1000 caméramans ba diaspora za na poso ya mona biso yo mona pa mo bima na plateau na biwan show télé mana bikoto tina caméraman na biwan show au moins to RTNC côté ya mamile na côté mana non ka biso ba bona so inutile ba bona biso le côté ne considérer de tout ça la mam o est importé ça là pour nous ngale kana émission te na za célébrité au sala mam poto le bisabiso to lo ba makamna yo so le kate mais sala mam ko a yesu basta na biso to lo bela bango to lo ba nigérien te c'est ça ana ko le manango lo ba mutu tata mutu boina yamba soko sai mabena ko lo ba makamna yo osali bola na commission osali mambo oyo sepesi ngati na bite osali mabe poso yambi ote na obenga fivette va na plateau so ba ata yo na yambi to ba tanga na fivette il importe je suis désolé avec le pire artiste comédien les qui tu moi natanga banda kina bango do na ba comédien na ko manquer jamais comédien basa ba maman na nga ba papa na nga ko sanga na te na manquer Belleville et les Catin na manquer Sila Bissal na manquer Nicole Bakata manquer Gabien na les Catin nazande vrai nazaka hypocrite et le bana exil péchanga yo soda les que tu ne comprends mbila bisko za mbele moleza yondo za soda parce que zo baramaka o ko ya dans sam commenter exilé éviter bele va zo babwe kana journaliste na za complexité parce que na sa pauvreté na kula na pauvreté te ba ka bonga azu 100 fois na kimkolo na éviter
nga oya siko kimi zo edingo ke na mutu mususu oya na ko bakisa ma parce que na yebi o nazali na yebi nzambe na sambelaka na yebi mam o nzamba pesa nga na aja mukebe na sama koleka dépasser ba 40 ans. C'est-à-dire que tu yebi lo to luka na vie ba respecter surtout de respecter bango nga na journaliste était na landa mutu pona sala boy non banana misette et hiyo sanga zana wa territoire wa tana be gogad. Oh, ya. Na saka ba bina file nanga. Petit aigle. Aigle, ce que yo lo bananga ndeti nini. Na sola ba fere ba jibe pe na ba we ranson ba tunion so na mokilo ngale ke na age nanga na kota ba terminer sous dans maman livre sous maman dame honoraire. Honoraire. Liko na ngo via mutu ezaka brillant. Ezo kende zozonga, c'est-à-dire que mutu taza mamna ye. Arrêtez un peu que sitaka batu za bana mikete ba muno de ska bino ba YouTube non arrêtez. YouTube me minga poto combien de fois YouTube matisinga ba avion. YouTube comme singa na respect na miso batu. YouTube ça singa peut-être village panda oyo. Arrêtez un peu. Donc sitaka batu nyonso vous-même là vous avez un problème ba compte rendre na bino ce qui comme to lo baté et ba sona na garden na richesse ça biso to créer kango. Non, arrêtez un peu. Donc, il y a 3 journalistes, il y a grave des problèmes. Il y a des pas à les Fleur pas à y a tous y a dansé. On est sur la vie. Alors, on a 100 000 vies, mais on peut le quoi les chuter. Oui, comme c'est là. Vous avez 50 000 vies. Azane ka bongo. C'est-à-dire qu'on a 10 000 vies. Nous avons 100 000 vies. Fleur dans les cailloux. La crédibilité dans ma cam, dans les kio, pour les chuter. Pour la peine à cop na yo le loko mati ba avion et le bena le ketchou ngo mati ba avion moi kenda zonga biso ba ke le ketchou nzila tirika beta beaucoup makolo et c'est comme si ba la maloba le ketchou te na ke ba kenda na nzila tirika ba kota ils ont problème te ils ont nzila voyage kende zonga kende zo ça ba mine na kati mboko beleka na nzila mai et songa ke na France to Paris na nzila aéroport anjili na kepe na zongi c'est que vous na sika ba kenda nzila mai non c'est pas ça. Le que tu secret na yo kende zonga pas ni ka va no na poto ngote concentré moi mukanda bon so na va na poto bo papi mo va na poto de poani bon so va na poto de poani ngaza penzi na za muto ali boso te na kata YouTube na la sabino nzela ke poto foko kende ko zonga poto ya kata il faut ko vanda il faut ko nini non ngazi poto ya bien mais na lenga na poto te parce que na ki ba mboko belé ya o za bloc ki toko trop na muna ka poto normal na arrive na muna ka tour Eiffel na moi da tour Eiffel ce que yebisanga ni tour Eiffel na muna 1000 boules 100 000 boules au à Bruxelles Antonium sur Antonium na mona ngo déjà tour Eiffel na mona na kenda Turquie Paris Bruxelles et là ezanga na ka États-Unis. Arrêtez un peu Dubaï que tu na sakana na ngo ma ya fondisi da je m'emballe là. Oui, merci beaucoup. Comprenez comme ça là je suis avec Lekechua pendant Kevin nous boyons dans le bal Lekechua bon c'est référé déjà à l'équipe nationale moi na Lekechua le équipe nationale bo panzana ebele ba voyage mais vous quand en bonne relation rectifier balobaka non rectifier nini za la soutenir ça na panzana raté club ne kufaka équipe nationale kufaka te donc club ne kufa club kufaka PP Marigozo ngana ngope mais équipe nationale kufaka te eza toujours wana parce que so boni Lekechua azali na ko rekiter pe na côté équipe nationale na ko rekiter ki ngana ko équipe nationale donc tikala bo représenter équipe nationale ça veut dire que naza Jael aza tozala toujours ensemble ba ninga musuto toujours ensemble Jael pas toujours na ni ba Jael o ba five ba ka équipe nationale parce que est-ce que vous sangana ka ba club équipe nationale ngai ça dit que coach ko lo va changer pe coach ça arrive na mokili o ba teke loko ko fa za club ba changer comme renaissance ça qui vite comme o yango mais équipe nationale ko fa te pour toujours five za rananga donc azananga toi toujours national eba kinanga ba kona bino ndebo benga ngo ba club biso de banzambe pe ba yesu pe batu basali batu mokili bazala atoro ba meto ebi ki relation ekufa moko mutu ça beta kana équipe nationale te okomi vétéran pemi mutu musu pa ya côté sali makambo ça arrive ça be bana ba charge ba bima voilà ce que ba club siko na tel so monika opesa ya moto jo ya bébé shower na benga ki ba onos ba yes ça dit ba club ce que pas coach avant ni non c'est bon baby shower et qui là oui merci beaucoup avec Lekechua on va parler juste qui les actualités trop blessé Moutouté trop signaler bino déjà Barési bakangi à la commune ya Kalamu likamba kangeli Barési to éviter nous sommes des analystes on fait juste que notre travail on fait juste notre boulot ceux qui invités à une émission à propos tenir invité et engager à bisoter mais comme un problème Lekechua les autres hommes Sarah Tolaki la bienvenue na équipe dans le papa chinois
bonde comment ko poster ye azolobela Karine Mokondi melelo akomi munguna ya ba chinois tu mona live moi ça voilà donc ça rato la bonde comment ko poster ye bonde ko comment ko lobela ba chinois na ye na tel na tongo ti ko zo mobali ya muninga atina mobali na comment ça compare camarade ya bo mwana tango mosusu elekaka bonde ko camarade mo mwana ki mukolo eza différent na vie parce que nous sommes na vie a complexe rana les questions ngaka kanga wana pas à utiliser étoile nanga niti bato tangi wana bakanga wana bato ba utiliser ba étoile la bato c'est que étoile o ye brûler na ça ne pour nga ba changaka adimela na étoile nanga pour étoile nanga épée ça makambo ça veut dire c'est ça ya maki est bien vous avez na bien iska du coup boye nanga tétan dans temps na ya zo sana ba Karine nga kiri na ba guerre na biso o to saki mambele ya ki kinda ke zongi elike na guerre na so elika kiteke elika na TV to finga na non elike ngape emo ndeti ngape emo fivet to amwa ba le moi c'est peut-être à silikelinga et quand on a vu fivet na occupé na ngaite bia ya mal la tête abetse be kara na lekisa nga jour to mona ka to seki na so eliki na ngope c'est ça la vraie amitié. Parce que ce qui nous sommes pas mutu pour habiter mutu na ba chaka ka ba lobela mutu ko ti ba fitité mutu ba ozwa mbongo osoma ba kiti osama bebele yango ya yaki naza atana été na yebi maram na été na pensaka pe ko calculer été important ngaza ba sujet nga la salaka ce qui a yaki comme fan club ba kepe le quoi fan club ça normal il y a des fan club ailleurs comme ici elle doit pas changer qui na mission mususu ça arrive hein? Moi je suis pas fan club hein ibino banga bino équipe nationale tabo ya mimutu mais ya keba le dans la carte toujours je pense pas que Ibenga bana ba joueur nyonso ba vrai pe bazaki qui toujours na Ibenga ça veut dire que na vie soza fan otika peka fan soza fan otika ka fan so nga la fan te mina za vrai na za ka ndeko pe na za ka famille nga fleur solo bebe na fivette ata bo solo so te na ko linga teke na so na inoka po te relation to comme moi lien to ko da ko sola mais ça te que na ko yina fivette to na yo to na ko linga yo ko leka fivette to non c'est pas ça fivette ça yanga mais malgré moi respect pe na considération na neto sangani ekomi mais non fivette fleur pe mutu na nga to comment déjà te bon moi carré na mezala ezati yo lingo sentir angote po na peser ma mutu ezala toujours kitoko yango na sens wana nga nazaka fan club te o bazala fan club eza bongo nga kare na kenda poto ça fait presque 3 ans yango peut-être lobela suma ba kare te mais na bouger na rate réseaux sociaux ça veut dire que sans ko lobela mutu sans ko ganga mutu sans que ça veut dire que c'est ma sœur ça mamna ye o yaki mariage grâce tembo ngala ke yi ba lobby ba fan club ba gani mo pe ACP la raté donc soit c'est là Karine naza mutu bon soit c'est là tu n'as évité plutôt sola ngopete ça c'est là tu wana yo mutu na ba tala mais moi je pense pas chinois lo ba ke tu boye total rabino ba fan ba bazo ba te ba batala la so na Karine te na vinga fena sola na été mais so jusqu'au batuni so ba sola na été nga sola na bango ça dit que toyebani bilongi mité maté ça veut dire que tozaka bien tozapeka bien il est important babilo mususu toi arrêtez d'autres cannabis. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal city, venez pas tout. Numéro 325. Non, c'est quoi vous ratez? Juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, pas nous, on a tout ça, les polos, l'essentiel. Et ça, comment c'est quoi vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Santo yo, onisanga loboko na yo. Zabalolo azosale. Azosale. Zabalolo azosale. Azosale. Vraiment adresse l'essentiel pour mon nuance. Tout ça n'a pas spaghetti, tout ça n'a pas loso, tout ça n'a pas pampex, tout ça n'a pas jus, tout ça n'a pas sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaïs. Tu as fait le numéro, la mission à téléphone 0
83 43 746. Quel stock. Vraiment. Cliente, satisfaite. Merci. Bye. Thank you. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous autres? Naye na Nigeria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc elle a besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse les seuls elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbalamo pour bien n'ingai. Azam ndeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba. Ah, une autre. Donc, à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me avec la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah, José. Tu vois na basansu wana nga naza fan club te nazaka vrai na muto zaka nga na vrai azaka vrai nanga elekila batu tu vois so la neli tunazongi mo mkesima grâce tembo muzazana ba délire na bango na malami bosala ka bokuta naka mais na mona jour monta finganga non finganga te ça y toyebani c'est que bilo musto garder na mitema il faut ça la bien je pense pas que vous avez bino nyonso na tembo mabia ticket les que tu fais to linga na été na wachaye parce que to toyebani dans la mutu na a linga na été et stop. Vous pensez que vous avez un bazar na fivet fait alinga bako leka ngalo kuta alinga ngo leka bako nyoso na bisu bino ya tayi boye ozo sekane alinga aninga ko leka bino c'est vrai amour la kisaka na makambo boye et la kisaka boye ngaza na Paris je pense fivet ainga au village na ke de fivet yo MPC idiot tellement que ngaza ki joa belle consolation tout va fani ba yebi biso mais bokimaka yo mbebo ezaki aso zaki mabenge non c'était pour les enfants bo amizaki bo sakana ki sans zaki présence nanga elinye doser bloqué belé et ça n'a pas problème c'est ça voilà c'est l'ambiance avec les questions hein panda babi a tout ça là comme ça nous sommes des analystes biso blessa mututé donc vous comprenez ça na biso to ko ba nigérien té to lo ba star na biso mboka ngana ko lo ba ka c'est ngolo ba ngaso ki mutu abona yambaye na bi ni fête azana e manika azana ye na tani azana yo za toko ça toko analyse parce que ma grand star est au monde entier hein omelette o ba sala makam peut-être ba yamba pe ba toteka ba analyse asa ba telemela ka politicien oyo to mutu oyo mazana succès na mutu yamba wera jibe nyonso analyste mi se impoli les questions bisanga lelo ba jazz ka vulu na ba nani na ba Vincent ba Frank Stéma e bo sa ba bilo na ba station na bangwana si je oui on a ba musicien est-ce que ba sanga ba lobe ba kamna est-ce que ça y ka pour ba zoya mabato oh ya succès za aura eza maloba koloba yebisanga feta yambaka nani
aso avandi aoloba bato baoyoka eba beta 50 000 mabele yaka likolo. Oh là là, c'est quoi ça? Oui, merci beaucoup les Ketu. On répond à la question oyo guerre américaine na la Chine. Les Ketu vous amour na 4. C'est le fait on a télé. Non, c'est le fait neni kaka na mukolo fait nani il va ta mukolo. Ça rappelle la miti musumu ninga musumu ba yoka to chepe pété. Bango ba lingwala. Ngala uti lemba. To sanga to bi famille. Moi d'ailleurs m'emballé passé ba na bango za ya bango parce que lelo wera na JB. Tant bo ça ba guerre na bango. Bato ba kufa bazoka pona bi kota na zaka bosu bo ça ba yoka na suka basali pe bango 4x4 ba yoka ba beti concert zo to biso to sai ba fani to na bebisa vina nga pona misa kingani na bebisa mama nga pona misa kingani ngai ko leka te ko simba te c'est ça donc tiki bana mama ba bomana ba sa mama na bango moi je m'en fous ngai talinga te etalinga pesate talinga te c'est ça. Merci beaucoup Etaliote qui vient pendant les questions toutes les questions là pour vous dire ensemble les surtout côté là oui comme la Chine l'américain donc ça pensa bien té on va finir donc va finir la peine solo pour te dire qu'on finit la bisu ça mais on peut pas j'ai solo et comment on peut ça moi parce qu'il ne s'intéresse à pensa sur na futilité na ba banalité moi je préfère que na vandi Flore non que sur la semaine prochaine non penser ya wila kabila ngata 200 ou kabila ngata 100 na kanza so ngata 4 survettes na pour langezali na wala za veta des façon bénéfice na zona paiement na kota il était dit il a dit non je vis pas pour le bœuf je vis pas que pour na finga pour batalanga déjà les questions ngabwe ça déjà rêve tu vois bon ba finga ba ya ba finga na YouTube belé ba semi bali pe belé bozaka na bango afingi tia kumi koloba tia sali boye na tika répondre ete ça dit que na yebi o nazali na te dit que maram na bango nde ba bandaki nde ba osili sango je sais pas ba mikolo eza maram na bango ya mikolo je suis très bien avec Yvette Kalomo c'est ma sœur le premier nga na tongo na midi pour Yvette Royal Nokia ya kwa kumi asalelinga ko sala l'autre ne peka na bana muninga musu ça dit que nazana na tepo na ça la partie pris non mais ba tout ba la partie pris une équipe nationale musu ba musika ba partie pris. Il y a des fans, il y a de vrais. Tu vois, c'est ça. Bakanga Fivet appelle, il y a ça poussé, mais il y a des matchs où ça bien sima ko benga koloba. Tu vois. Ozoloba. Non, tu vois, na ba sens wana ya ka elo moko. Nga bakanga ba fait balala pété tout pe ça dit que tout ça abatu. Parce que na kenda ka ba parquet parce que ceux qui va keka yo les tu vas dossier ça. Mais donc moi je vais gagner moi ceux qui musique au bango koma bokanga pe. On a les dossiers, on a les problèmes. To tiki moto tika pas besoin kufanya beaucoup tika mtoba kuna moto yo boko sala sida ça dit que amemi yo pe to benga kata ba pele zo kota ba de ba pas zena poto sala mais émission peut comment comprendre les que na yambi yo bonga journaliste yo invité même suma malo yo ko loba e bokelinga pe ber na biloba na bango bat ba mayeli ba comprendre na o kangisa non pourquoi to kan sa biso na biso mais soki muta libanda ya poto kan si muta biso to Emilien yo au moins ko ba tanga ko munte me ba lo ba kamoko etake na yo et sort pas si les gars na censé ya ko Emilien pe ya ko baby c'est la mutu réputation mais na ko ça na muta ko sala nga mabe c'est ça. Mais il y a des autres comment éviter plus journalistes internet na ba musiciens balinga penza les sous ko approcher ba journalistes ya YouTube te biso za benga biso za loba to ba vrai te disons donc ba musicien na pena za ngana somo te musicien o ya munene ya muketo comme to muta aleka na yambe parce que soki matinga émission oyo wablo o musalo ngana sala oyo ngalinga da ko kula linga da na za la car célèbre na lo ba likolo na ko tapina ke ba effacer imagine akuka na ngati biso ba frank mamba to ki ma so ba classe alu muta ela nga na kopo na baka toujours si fa petit quartier na pesi mbote ye muta ko la kisangate mais ko ba ko la kisanga chaîne wa liboso na travail et pas venir nga ya lolo swami na pesi mbote ezanga quelque chose ko o sala ba émission internet na linga pe na sala yango ni na kinaki na koti après si m'info après na comment pas ndekolanga noli tambu juste na moni noli yango awa yaki kipu sur la société to mona tala ngaka ba la tele bia tala siko mokili et vous ne venez vie ngana si na kwea na pakata na za bien mais c'est mon frère n'a pas problème na été on ça force des place au travail va aux esprits c'était chez noli tambu c'est un frère mais je vois bien moi bien na pese mbota c'est
atikali kaka ata la prochaine mais aza na problème na ete aza moto alinganga makasi mpe alingaka ye makasi baleki ma makambo ye bakotala bafetilité mo akomprendre ke elingaki lia ye pasengi lienga epesanga siko force mpona telema nasala makambo mpona selelo. C'est ça. Et merci beaucoup. Parlons de baby shower. Les que tu as les bis. Encore ça la live na yo muto comme les que tu as ni na baby shower. Est-ce que c'est vraiment important les lois toi avec que bota raté vous avez combat vous avez qui cita sur refuser il faut bien abonner ça la mara. Nenga conscient na biso aza si on a yopé carré. Baby shower so baby shower c'est naturel les normal les et ça même na Europe et ça mon bébé. Nous sommes des bantous les qui. Non ngali tinga ndeti moi ngapen moi nanga na zemi maman na keke baby shower non voyage non qui Paris na août fin août dans un Paris c'est-à-dire que non ça baby shower moi parce que moi na fa bota. Ça fait combien de mois c'est pas combien de mois. Maintenant, tu peux tourner, ça fait combien de mois? 2 fois, tu donc, on a tant, on va dire l'indica. Si tu as commis, tu es allé dans la chambre, on a commis en France, parce qu'avant, on a montré, la ville de Paris. Après, tu as Naka, tu as moi, tu as joué les bossos, vous appelez la soif, vous avez bossé la cave, vous avez repos, je fais ça, ah, mon linga peine, il y a plus de peine, le système, ah, c'est que nous pas on a profité. Bientôt, la papa n'a qu'un, ma femme, ma moi, on a évité de s'exciter. Il fallait que ça ait une échographie, une radio, ça a été échographie. Je dis que papa n'a qu'un, je suis là. Mais je suis un peu ton mon qui me dit ça va battre moi ça na ba photo a bon biso robotine de bimisi ba photo mais ba te be bazolo bango eza buzz les que tu na koki ko kolobela mama na troté bino boza basi mutu boyebi bobota ngana wa mona zemi c'est meki liboso to tala nezo kene nezo koma réellement ces azemi toboka ba flair parce que mokili na posé abota dans un de kona biso aza oh peut-être mokili traiter la ba façon elengi ya poteuse les amwana oui elengi pe ya moi ces amwana surtout en Europe oza non le côté oza femme seule oza pauvre mais soko boti au gagner yango tsiki le lo ya boti na wasambe na ba te belé ana kini parce que c'est un royal qui n'a pas eu de bombe. Mais ma vie, comme dit la page, les choses mon athée, TikTok, on est sur tout page. Est-ce que moi non basé la qui a moi c'est un jour obné, tinga na za vie mo we. Na na boti. Ba ko pex, ba ko sera les cameras zo ngana sale ti tirki nga lo balanga te. Mais we ka dobika we pa e bete lo ko munoko yo kaka lo mo la za lo lemo ah. So ko bomno li kambo yo lobi pa. Telaka na ebisa yo. Je n'ai pas Paris, je n'ai pas Lobate, mais je n'ai pas Charles de Gaulle à 6h, mais pas na poster bonjour Paris. Non, on est dit, oui, émotion, vertige, tu vois, dans le monde il y a business, dans le monde il y a buzz, dans le monde il y a réseaux sociaux. Satan, on a mon lit, on a un foutement et là, tabiso. On a les camotés, les camotés, l'anda kaka. On a les camotés, mais on a le bel kaka. T'as dit, bon, miso. Modi mone ko kanga ba resine na prison. C'est dit que il y a un problème pour ça qu'on loba. Pour ça qu'on saka makambo. Hein? On va nous caber pour oh Ronel ba kumbe bimi. On va nous caber pour oh tu vois. Mais parlons un peu de Ronel, tout le monde toujours les cas homosexualité, de Ronel ça. Chacun sa vie, mutu mtaza maramna yi, asa qui pédia ça avec les ibel étalité. Biso to banga ranzambe parce que mutu akolo kana tiva bika sara yango te mais na kati zo sala ngo à quoi bon, à quoi to jishaka batu. Mais lui il nie ça mais OK ça ngo ya ne ko tonga batu. Mais tani même na live ba capture na ba voice. Ouais ki ba voice. Ah botika ata sali voice. Ya de lines so ça c'est de ko na ko ka gu. Asa nini? Ah ngali na ba bongo poli ngokote. Alingana lo ba bongo. On a vu comment chercher ba detinga na zaka bien na mutu detinga na mutu aza sali na kati via homosexualité ba na kati ba finga na kati réseaux sociaux quoi les quelque chose azati. Partout le monde entier ba et tout ça c'est ce qui na banga ka ba finga nga pede to nini boy. Pede nga sala ona le lotel quelque chose. Na nga na banga ka internet comme ko beba mais le ko na zo ki maîtrise ya vie maîtrise ya makana betena télé métal nga no solo balanga na talo ah oza niveau na ngati na leki na sema ngamnanga ko bat ba finga ba tonga mutongo leke chok a matane kaka
bateau bongo fali pour le bani ba finge tongo me dit pourquoi moi c'est des coups de la salande ya roto sikoyo à quoi bon to jijaka bateau moki so connaît les gina va wanga mais so yo moto obi ki eza yango c'est que bo bimaka nae c'est ka linga kayo c'est ka lo ba makam na yo arrêtez un peu de juger les gens ngai talinga te parce que non lo bango trop parce que et comment monotonie surtout na nga ngai ko datina ba famille na obi ngai na zalaka tongo na zokola kitoko nakola kitoko parce que tente be mo ba choko bi chacha bilongi e be bisanga tente na ndenge ngale ke chubuwe ni nazalaki boy ana okola basu bazolinga parce que ngana vina banana banda nde bo finga ga gepedi wana yana mo sa boyanga te nanu mo sa boyanga te nsamba o mona nga ngana bana lembi o kiri nan kende mo sa boyanga tuna lingo mo sa la fille osa toujours heureuse nga neba kozwa premier soin moi si neba kokona linga moi so pena linga yo pena sepela na yo kuna tutana ki série na achino ki no na tiki no de poto omelette na za mutuka na village panda na vivana nga biazo nga mbona YouTube nga pesa nga pena ba nga kabela nga so fini na aluka garçon kwa nga na oboya nga le coca complet ça veut dire que vie tout qui jaba tout ngata no ba di makamna nga yebi combien za basi batini nga ba 2000 ba 5000 dollars na ye ba biska ba utate ka ba ninga na ba tona ba ka ba bomela ka ba makamu ba bomela so makamu ya liko nango nzamba zali etalinga ete songa ko bala mo sa poto ko bala na bala kala parce que moi so ko za ne pe olingi ba lingio toka bi leke tuana pe de ba finga na internet na famille décourager mais sona lemba ki pena na tika YouTube pono ka na bala mais ko tali na miso na ba sango ba o na bala kala silo ba bota mibali pe malunga te ozongela ngande ngalinga na mo so na bala pe azala kaka na bota ne pe moi na to ça fa na biso moi ça bota ya mabete mais moi ba concept ba sentiment na ngalinga moi so nga mona vianguli o botelinga na bali yo ça dit que bon autour ba mnoko pe kokisama na ngote pe kokisamaka c'est ça c'est ça maliloba na liloba donc c'est ba loba wana que je m'en a buzz pour toi dans Zemezali Zemezali tous la mutabota c'est ça. Oui, merci beaucoup. J'étais avec Kevin Pandale qui est comme comment on a sur émission. Merci à notre oiseau Landabiso et Barezi Baza soit fort. Tout surtout si ça toujours y a bali kamango ezanini. Vous dites biso tout ça musa na biso boye comme ko blessé comme na ko bangisa. O ça musa la maison mona ke oza keba za maison la bina porte ba karisa. Oh eza bongote. Donc eza comme na biso to lukara o tout ça ngo besoin. Donc voilà. Oui, merci beaucoup en tout cas de cœur avec toi, Barezi Baza. Les questions sont arrivées à la fin. Nabi Koto Solo, les CPC dans le monde entier, dans le monde Mobimba. Barezi, et ça passe même. Tu auras papa Martin, papa Martin dans la soie nanganaye. Ah, bengi hein. Soie naye na alimbisa, talakaka. On avait une émission dans MBF Fivet. Peut-être à petit comme une eba qui te mettait dans yo eba kizaye. Na sengi bolimbisi to regeze ezala penza ça se reprend non bablo mso bakokaka makamuto to sala ka douleur te mais c'est pas grave alimbisa kaka. Et merci beaucoup alimbisa kaka, nous sommes arrivés à la fin. Merci les questions nous vont dire invitation à Super Promo Télévision. Tonton vraiment il est content. Tout ça la penza émission bien pose à la penza qui to. Mais c'est que non mais tu as toujours temps moi de la fin pas dédicace dans ce. Merci Nayo Flore, merci na papa Paul Fiki pour mon partenaire, mon papa adorable aussi à maman chérie. Nathalie Fikip aussi qui est un maman, Malili Massangwa Forest, toute la famille, tout bolinga qui pendant le mois prochain na déjà na Istanbul. Na ozalawana pour combien de temps? Juste 10 jours. 5 jours Dubaï, 5 jours Istanbul parce que village Funaya parce que fin août dans un Paris. En tout cas, toujours OK, toujours en Paris. Na zaka na problème, te na voix na Paris ko ça ni na Paris, na ko Paris te. Merci beaucoup les Ketouba et merci à Pierrot qui est de la caméra, merci à tonton Yves Ipan, merci à Samine Dombasi, moi la poto ya tango, bon séjour à Kinshasa, merci à Omelette, toujours présent, merci à fait même à Maman Gucci, Rastemola Star, on a Flore Makini, je t'aime trop, elle est là yo. Donc je vous aime beaucoup. Balobi, vous abonnez à Super Promo Télévision, vous ne serez pas déçus. Denzo moi papa Simon Kimbangu, Madame Kadi Lucano, vous êtes tellement ébélé, ma chérie Flore Makini, je vous aime beaucoup. Des bisous, bisous place vous allez donc voilà, vous abonnez, Lux Pereira et Aristote qui t'emballent. Le one dit consommer toujours chanson. Hello
Et ça donne plaisir. On a tonton Lux Ayembi, il a chanté. Et va vocal avant c'est pays singa. Tolinga bino mingi, vous avez toujours branché. Quand il y a mélodie diamant, essayez. Ils ont 50 heures déjà, les gens sont en réunion. Et pas la major Zozo, mais je ne pense pas. Et vous allez aller sous pour toujours déjà message. Mais on est ensemble. Notre loin est mort 20h. Donc déjà semaine, c'est tout comme la souka, Coréa, mélodie, Bayama et Kobima. Tous à la wana pour tous les la famille. Théâtre, je vous aime beaucoup. Retrouvons-nous à la prochaine. Bye bye. Les questions sont na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pour moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba lola ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga samba kabasa ye. Yoka shishe na nga ye samba lola ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yo. Nalebibia bisenga senga nsanga lona nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebibia bisenga senga nsanga lona ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu
watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana